africaine de la diaspora congolaise. Merci beaucoup. Pendant une minute. AR vivant. AR vivant. Ensemble. Le 23 décembre. Le 23 décembre. Ok. Pour ça contribuer. Natif ya Tchangu. OP. Il faut. Alo balabino. Na mongo ga muke. Muke kaka. En attendant que ça maloba et pas responsable, il y a eu le professeur Kinshasa, Oyo a contribué, président national, Yangon. Ensemble! Ensemble! Le 23 décembre, ma soirée aussi là. Le 23 décembre. Nalobia, nalingi bino. Bino bozanga. Ngala za bino. Bino pe bozanga. Kongo ya nani? Kongo ya nani? Kongo ya nani? Kongo ya nani? Ah. Kongo ya biso. Totelema. Topeta maboko. Toyamba. Mokonzi ya parti la biso. Honorable Délice Sanga. Communautaire ya AR. Tomozo telema. Topeta maboko. Oh,
Ensemble, viva. Ensemble, viva. Ensemble, viva. Et zana slogan moko awa na oki yango mingi te. Mais na sepelaka nango mingi. Ezali moto mozali. Ensemble moto mozali. Ensemble moto mozali. Mozali. Ensemble moto mozali. Mozali. Ensemble moto mozali. 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 Le 23 décembre. Le 23 décembre. Le 23 décembre. Ensemble. Prêt pour les élections. Ensemble. Prêt pour les élections. Ensemble. Prêt pour les élections. Prêt pour les élections. Prêt pour les élections. Il y a na pesibino d'abord merci mingi. Merci bingi na koyana bino mokolo yenga tokutana poto solo la makambo etali mboka. To sepela ki mingi lelo penza tokoma awa na section na biso ya Masina kobengisa bana Tchangu pe tomeka kosolola na bango pona maye lingomba na biso monene o babengi ensemble pour le changement to na lingala tokoloba bomoko pona mbongwana na kati na mboka na biso oye kambami na mwana mboka Moïse Katumbi Chapwe toya awa tosolola na bino tomeka kolakisa bino ba décision oyo tozwaki na kati ya ensemble pe oyo tozali kolengela na mikolo ezali koya mpona bana Congo pe mpona bana Kinshasa. Tozali kotambola na ba section ya parti na biso envoi po na komilengele na milulu minene tokozwa le 2 juin 2018 et puis milulu yango ekozwa na awa na Tchangu tokosala yango na terrain Sainte-Thérèse ya Njili eze sengo te toutaki Afrique du Sud tokutani na ba parti nyonso G7 lingomba ya ba parti politique oyo balongwaki ngambo kuna bayeyi bisika toaki na opposition balobi baboyi makambo ya kobongo la constitution baboyi makambo ya 3e mandat baboyi pasi ya bakongolais balobi il faut tobunde longo po tokotisa mbongo wana na kati na biso biso moko na lingomba na biso tosangani oyo mpe na kambaka oyo tobengi alternance pour la république oyo tolingi te constitution na biso lokola ekomami na suka ya mandat peuple congolais ifami pesa nzela ya sika nayoki bilenge awa bayembi balobi seza yango oyo bosali eloko te seza yango oyo bosali bisika bosali eloko te biso tokoluka nzela ya sika yango na Afrique du Sud bisika tokutanaki tokanaki na makambo misato likambo liboso tolobi il faut tozwa likanisi ya sika pona kobikisa ekolo na biso oyo tobengi likanisi ya sika to pe programme oyo tomipesi na kati na biso ezali mpona kosilisa bapasi ya bakongolais bokofanda awa eske mai ezali bofandi awa na Tchangu
Est-ce que Boliaka Malonga? Namoni ba mama bafandi awa. Soki mama alingi kobota. Est-ce que place à kobota Malonga ezali? Est-ce que epai na bino na bandako na bino bozana lotiliki? Lotiliki ezali? Kinshasa ezalaka kala ogotambola botu ogokendo meri masangala yo ozongi makolo te pa na yo. Lelo est-ce que okoko bima na botu otambola Kinshasa? Est-ce que sécurité est na mboka na biso? Est-ce que ezali? Et bongo nagokama batoyo basali 16 ans na bokonzi. 16 ans na bokonzi. Bakoki eloko ata muke te pa ya population. Est-ce que tokotika bango va continuer kokamba mboka na biso? Est-ce que tokotika bango? Yango en Afrique du Sud tango tokutani tolobi boy. Esengeli tozwa likanisi sika pona kobikisa ekolo na biso. Yango nde tobengi programme yango tokosalela yango soki peuple congolais a sepelite biso na lingoma na biso ya ensemble lokola toali Congo mobimba na ba province nyonso tosangisi basi mibali bilenge lokola pote mboka na biso ekende liboso tokosalela programme wana eloko mibale mokano mibale tozwaki tolobi lokola basi basilisi ba manda na bango que Joseph Kabila asali mandane ya liboso esili asali ami balé esili lokola esengeli sika peuple congolais apona président de la République Yasika ezabongote yango to tambusi makanisi na biso to sololi na kati na biso to lobi esengeli to bimisa moko na kati na biso azala lokola candidat na biso pour l'élection présidentielle mais to lobi boy oyo biso to gobimisa ye po azali moko na kati na biso alakisi une expérience na ye na maye asi asali na bolingo pe ba congolais bazali nango epai na ye te akoki kokamba Congo na boboto na kimia na bomengo pona bato nyonso pona peuple congolais mobimba oyo wana kombo na ye Moïse Katumbi Chapwe. Bako Sabinote oyo biso toponi pote azala candidat na biso pour l'élection présidentielle ezali Moïse Katumbi Chapwe. Kasi pona kokamba ekolo na biso esengeli bozwa pe ba candidat bozwa ba député ba candidat député provinciaux tobimisi calendrier pa na biso pote ba plateforme nyonso ba pesa ba candidat na bango pe tokopesa bino ba kombo ya ba candidat na biso ezala na élection provinciale na élection ya ba députés nationaux même na ba commune tant ba élection ya ba commune ekozala pambate na ebite bolingi bo pour Moïse le roi président mais ceux qui bo pesier majorité te na assemblée moyen akamba mboka na ndenge lingobani ekozala te yango tokosenga na bino bozala sima ya ba candidat na biso tango tozongi awa tosali activité ya liboso tobengi porte ouverte lingolo banini tobengi si ba cadre ba dirigeant ba kambi ya ba parti ba ya na
Sacré-Cœur kuna bisika tokutanaki tolakisi bango makanisi oyo biso to bombi pour na peuple congolais po bayeba po basakola yango na kati ya ba section na bango na kati ya ba parti na bango simana yango tolobi bon le roi to silisi na ba cadre et sengeli sika tokende tokutana na peuple congolais yango okomona ngai na kotambola na ba commune nyonso na ba section na biso nyonso pote bato nyonso bakotisa maele wana na moto ya mibale tolobi te tokoki kosuka na ba parti te po lelo toye tozali na cadre ya parti en vol eza boye te mais ndeko mosusu ye asanganaki na ba membre na cadre ya parti UNADEF kombo na ye Christian Mwando na katanga kuna kulutu na biso baba wa katanga Kyungu ye pa kosangana na bato lelo na Sud Kivu ndeko Kibala asanganaki na bato oyo ya ensemble na Kisangani eleki lelo poso moko bazalaki pe na réunion kuna na ndeko Bolengeteng na province ya Ituri peto zali kuna peto kokende ba province nyonso metolobi réunion ya liboso meeting ya liboso oto kosala awa na Kinshasa esengeli na bosenga ya président yemoko to sala yango bisika peuple azali koleka yango tolobi to kosala yango na Tchangu eza esengo tokosala yango na Thérèse Sainte-Thérèse eloko na kosenga na bino ezali boy présence na bino ezala makasi tango bokozonga na bakartier boyebisa na baninga te le 9 juin tokofungula liboke ya pimbo pour na peuple congolais miracle kozala il faut boya po toyoki biloba eleki mingi tuba eleki mingi comme bazana programme te bazana candidat te mosala etikali na bango kotonga obe butum na moyi kotonga Moïse Katumbi oche radio oyoka bango Moïse asali boy ozongisi boye Moïse asali boy biso tolobi na bango boy Moïse azana tina na binote botika biso moko bakolo ensemble tokoya le 9 juin kolobela peuple congolais maye Moïse azako kanisa pona Congo est-ce que bokoya ebele alors nakosenga na bino boyebisa na ba quartier na ba venu na biso boyebisa bato nyonso ke tozali na réunion monene le 9 juin na Sainte-Thérèse nakosenga na ba comité na biso ba comité sectionnaire ba fédération na biso ba kota en contact na ba militant na biso na ba ndeko na biso bisika ba fandi pote bazala na kobanga te bobanga eloko moko te mboko yo ezali mboka na biso esengeli moko na moko atelema poto kende liboso lobi tozalaki na matanga tokendeki kokunda ndeko Rossi bolandaki de Rossi azali elenge lokola bino babomaki ye le 25 babomaki ye na manifestation est-ce que Rossi ayibaki eloko moto est-ce que abomaki moto babomi ye pona nini parce que atelemi pomboka ekende liboso na vie ya moto ezali neloko eleki bomoi na talo te ezali te po yo ozali mokonzi to yo po ozali policier to po ozali soda ndoko kanga moto asali likambo te ndoko beta masasi moto akufa pamba po na baye banso bapesi makila na bango po na mboka na biso ezala Thérèse Kapangala ezala ndeko Rossi ezala na bayike o bakufi na makambo nyonso po te to honorer mémoire na bango ekosenga te biso baye totikali na bomoi to continuer etumba wana ezali nini
ezali d'abord liberté. Et tumbawana ezali nini? Ezali prospérité pour na ba Congolais, bomengo pour na ba Congolais. Tokoki kozala te na mboka bisika bomengo ezali ki mobola ekoti koluta meme tango tozalaka na colonie. Est-ce que toko ndima yango? Boko ndima yango? Parce que balobi kozanga ezali démon. Biso toko ndima démon wana te. Il faut to benga na yi. Mais pour to benga na ye, il faut to zala na bomoko. Il faut to zala na nini? Il faut to zala na bomoko, to zala lisanga. Lisanga o biso to pesi na peuple congolais ezali ensemble. Tokundin de korosi. Bango bakanisi soki babomi moko na kati na biso tokotika etumba. Est-ce que tokotika yango? Est-ce que tokotika yango? Parce que eloko ya mibale tokobundela na mboka na biso ezali respect ya constitution. Respect ya constitution. Ezali te parce que yo ozali na bokonzi. Okosala makambo na nko. Okotelema olobi constitution bakomi yango boye. Yo osali yango na lolenge oyo ya yo. Peuple congolais asi aboyi makambo wana. Est-ce que na Congo tokondima isusu te moto akonza mboko yo seko na seko? Est-ce que tokondima yango? Mais boni na koyoka bino te tango na landi na ba radio, na landi na ba télévision. Bato wana bango balobi candidat na bango egoza isusu Joseph Kabila. Bino bokondima yango? Est-ce que tu dis Mayango? Est-ce que tu dis Mayango? Constitution et komami ezali clair. Baya na makambo nyambu nyamundite. Bakotsa mobulu na mboka te. Makambo na bango ya mbilinga toboyi. Toboyi yango na motema moko. Tolobi boy. Manda moko mibale ekoki. Manda moko mibale sali nini? Ekoki. To boy yango na motema moko. Yango na koloba boy. Il faut bozala vigilant. Il faut bolandaka na nzela ya ba radio. Il faut bolandaka mot d'ordre. Parce que soki balingi babana makambo ya nyamu peuple congolais akosala nini? Peuple congolais a rosala nini? Peuple congolais a rosala nini? Na kosepela mingi soki baye na ba jeune bango wana totelema lokola botelemi ebongo toloba biso nyonso elongo ensemble. 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 Le 23 décembre. Le 23 décembre. Le 23 décembre. Est-ce que ensemble Moto Mozali? Ensemble Moto Mozali? Ensemble Moto Mozali? Merci beaucoup. Télévision, la chaîne de la diaspora congolaise.